Non, boss life out na maison mère, et pas y avait absolu Igwe de la forêt. Mais papa on est en yozo cancela na papa eza ngana papa. Dans cette obi papa, what a fini dans l'album tout. Ya ba papa tout ba betara, ba papa va zebele. Ba papa va zebele. Est-ce que Plata? Est-ce que big fait na biso jana na zape papa? Plata. Na biso na lobi boy. Yo moko pe oza papa na lobi boy. Balena en criant. Yango zara ba fini ba melisi bibero. Yewo, what a fini papa melisi bibero. Na bateau ba olanda biso. Bateau ba so comparer entre Weranson na héritier Watanabe na musique na ba plein yo point de vue na yo olobani. Ouais, kamikaze ebi makambo nazoloba bana kamikaze ba ebi bako comparer Watana Weranson parce que Wataza déjà a eu formation vitesse et pas Weranson mais Watana mo pepa kilelo siko do héritier Watayena kilelo retirada pour ça mon avec question mukia mito lo ngwa fara lo la tomate Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro. Merci beaucoup. Nabato Toubalela, tonton de la presse, garçon bizarre aux événements brisques, dangereux, suspect. Oh! Vraiment appelé na éviter quoi. Merci beaucoup Naba fanatique Naba bonné na biso Elenga Congo TV officiel avec Tracy Pro, la même magique qui est cerveau monteur et Glody Diasuka la million de la presse. Pourquoi pas acteur principal Juvenal qui bat la tonton de la presse. Lelo oyo par rapport à l'actualité s'il faut loba na groupe la team Wata, il y a héritier Watanabe oyo par rapport il y a retiré des bimi ba générique batebele ou ba générique esimbité ba chant esimbité à part BM bazomona nzembute oyo et koki kozala na top ya BM. Alors lelo oyo toko mekampe ko sololana et luka makambo oyo yembi na générique moto ayembeli papa ke moi na melisi papa biberon lelo oyo o memanga na gauche te o memanga na droite te na calé na katikati o yebisanga papa moi na paix nani à qui je dis bonsoir. Ouais, bonsoir tonton de la presse monde entier, bana Paris, bana Bruxelles, c'est Platana be El Campo. Donc animateur oiseau bini sa monde entier. Bogi déjà ba pile, bogi ba Jacob bindi Jacob. Ça va? Ça va. Temporisé. Ça va? Ouais, ça va tonton de la presse, rien à dire, retirade derrière sur les marchés, on a sementé Luka Modric. Bato ba yembi retirada obo yo kabanzele belé donc minga lobe te bana poto na bige bo zela trop bo sepela vous appelez au sepela. OK. Alors Plata to banara mala mo ponga linga oké na gauche te na droite pété yo d'abord na bato ba Hollande biso avant okoma et pas ya héritier Watanabe ou qui déjà pas ya Fabregas. Qu'est-ce qui était à la base? Ni nezaki à la base il y a séparation à yo na président na yo ex-patron na yo Fabregas pour que oya lelo ko melisa papa biberon a pas wata. Bon marambo to banda ngokala Fabrice Azara déjà muto tozarane kala banda balemba mais à part ça balemba na grâce na ngai ngande mnazo grâce ya okutsa Fabrice Nericheme orchestre na ngai ezali pas Fabrice te orchestre na za la team Wata mambo na loba ba nomi ndonga la diamant noir ba ebiango yom to sala nini ya kutsa nani ouais ngande na kutsa Fabrice Neriche kala wana no Fabrice ma maison mère te wana to n'est pas ya frère Christian Dakumuda ouais donc wana to avez pas vu na souda Dakumuda na balemba après ça to longwe wana to ina makambo ya maison mère tout Wata on a déjà ngazana Wata déjà ba Fabrice ba tester ba nini
type simbi le lot ça l'orchestre na ye oh ngana pour en attendant na betara ya ma de flash ya moto na saka nyama na moto ton akenda déjà imen ye dile croné la ça de imen imen ba Congo baza ba yebi makambo ye mongo bato ba wala na biso ba yeba imen ezaka imen ye dilanga ya nzambe yo Jeleketima Gladys Tambembo merci na nkolo osala platana be mobali kitoko rama kanene yaya ono kabelo alenya mana motwelo kwekabola na makanisi yo sko lelo na ba fini ye ba melisi e bibero e wata fini papa melisi e bibero afini ya gimalela na Paris ayaya fude wata ba fini mwana ayaya alekrisa champagne ezelo comme beta ve nanga des écoles beta ngo déjà nga salosko remix la retirada ba retirada ça ba remix pata ouais bato ba Hollanda biso ba be boelete ba be bazo bate ba kizengite ba bato maele to pesa bango respect botosi na maramu nyonso wata amelisi papa biberon yebisa biso lelo na bato bala na biso ba comprendre papa nde nani non ba papa bazebele ba papa bazebele ba papa bazebele so na bi papa so na bi papa ezape papa abotio papa abotinga ndetinga boy naza na plata ngape na papa bon vous c'est pas au moins pese ba réponse plata talanga boy zala baluka na boy pour non on est ba ko soulever ba réponse na lobi boy avant wata lela ko ma wata azaki na orchestre non boss life out na maison mère il pas y na biso Igwe de la forêt mais papa on eza nde yozo cancela na ti papa eza ngana papa dans ce tobi papa wata fini dans l'album tout ya ba papa tout ba betara o ba papa bazebele est-ce que plata est-ce que big event na biso jana na zape papa plata event na biso na lobi boy yo moko pe oza papa na lobi boy banena o criant yango zara ba fini ye ba melisi e bibero e wo wata fini papa melisi e bibero e na bato ba Hollanda biso bato baso comparer entre Weranson na héritier Watanabe na musique na ba plein yo point de vue na yo olobani ouais kamikaze ebi makambo nazoloba bana kamikaze ba ebi bako comparer Wata na Weranson parce que Wata a déjà eu formation vitesse et pas Weranson mais Wata na mon pepa kilelo siko donc héritier Wata yena kilelo retirada pour ça moi avec question mukia mutozo longo fala longo la tomo tactique alors na ndenge ya G na ndenge ya marambo bato ba Hollanda biso vocal nin oyo sai na kati ya retirada ozomona on peut que dans les jours à venir et ça appelle ma cam non tonton le presse rien à dire bakamikaze ba bima solo to sola retirada tango bandaki to bandai retirada to ba to betango avec force fou de Wata bima solo na retirada na beti de biloko pamba pour biso tout héritier apesi biso chance habiter ba mission nanga bozwata moi débord et ça bien pour il y a des fois l'album va leader rebelle ba yamba na ba mission na bangote que soit sa premier album alors luka loué a zoni mérité otana beto beti retirada ona biso na mi débord on pesa po bana kiliba sepela baby zanga sepela lettre motivation ozanelengi kole kabambu maranyoso ya sukali oyo nzamba kela ye bolingwa solo ezalaka na elengi boye balobi donc oyo eza makambo liboso topesi ya mibale totomboli sunzela awa yozwi na yo mapapu yo wana okei yokana kitoko kaki kobima tyaku
awakoli banga lizwi ndeke mangali bumba koseka te mawe tonto le presse alobaka nanga na bokoli mente yo mayele mingi aokoli présence na ngai ye mami bakatwa lisumu zongo mayele nanga kamikaze oyo fude wata lettre à motivation na yozoyo kapapi bisudi rien à dire ah ezaka musala la team wata eza boulot yango to okende ko présenter ba côté wana na ba Olympia donc 2007 2017 en tout cas eza mabe tonto le presse rien à dire na si yo mo yoki nzela nete ko panza c'est que lobby kuna eza dégâts on prend les presse bino moko na kiyo moko ba rocha bino na niveau ni na niveau na biso to na niveau ba tu nyonso yo babeta danger niveau na biso ya niveau ba tout le monde na babeta danger na bita niveau ni yo la biso o tu yo na opanza tous les niveaux yo na to beta te soto lobby ba orchestre ya teza mabe po ba orchestre za bande o soupe babeta bien mais orchestre moko te bank sa biso la team wata orchestre moko te zo lengi sa biso ke ndenge moko boy ndenge moko te lisimu zonga yebi donc qu'est-ce moko te bank sa biso to rocha bino pe na niveau tolongola ba wera po wana papa tolongola wana koko bar na biso OK to chabino pe na niveau na Fabregas en tout cas na habité ba niveau ba héritier ba OK na batu na habité ba niveau ba watana bi ba odi na batu za ba niveau kutu ya ba orchestre mo otanga te nga tanga ba orchestre batu te nga na otanga na na biso la team wata na bige niveau na biso za niveau pe na ba orchestre o ba grand vous êtes que ba niveau ba orchestre mo boye soki ndenge mo boye wata sali déjà nini wata asali retirada asali nini déjà wata sali da retirada o batu tu ba ndozela ba osepela bandimi pe siko batu oyo bazui déjà ba disque d'or bateau déjà ba robeta par-ci par-là on comprend tolo banini na bateau déjà bazui ba disque d'or pona monopoliser parole te na rolo ba obi chanson na BM na bité obi chanson na BM Bernadette moto na lingi te nakoma ko forcer bolingo ndenge moto apusu a força kavi alongola bula kongi na ide etikala ya matembele alesa bana tolengela bolingo mama habité chant elingo lobani chant dans la valeur ya album ba orchestre misusu chanson na moko dans la valeur ya album ya ba orchestre belé je comprends mieux bien ngolo baké que bemi ils a déjà un niveau ya album na union so bimisi bemi za na valeur ya album ya Fabregas na besoin na valeur ya album ya bato ba bimisi wana yebi mo ba chochi est-ce que oyebi ke ye moko grand maître na bino alors bien que bossa la musique à malamu pona ko kanisa nga est-ce que oyebi ndenge zolo ba grand maître oyebi ke maître supérieur azali maître azala déjà maître supérieur ta ba benga na wenge mobimba muta benga ngoza koko na biso weranson alors ba watanabe maître supérieur les deux autant il a ba maître kingandi maître carré maître kibe ozo comprendre mais maître supérieur azali déjà lycée watanabe tango zo boya fa to yasko na tonton Fali na nenga mabete eza musique na biso na sala na pe polémique na nenga faute hérité ndenge batu bazoloba jusque là na sala eloko te na musique congolaise siko ba Fali oyo to loba nini omoni héritier de la musique congolaise watanabe moto na tembe la pulga le magma ozo makamulio ba osepela o Congo osepela oso prendre batu tu babeta bien batu to tanga babeta bien oso comprendre na roboya mutu te babeta bien mais lelo ils ont la valeur non o ba opé ces héritiers watanabe o batu tu ba opé ça va comprendre que petit on a na makambu fake nenzeleza mulai ba vietu ba bwaki soyi ba sepeli batu tu ozo tanga na ba osepela na disque o ba bwaki ba soyi ba lobi ngala ba na otanga koma mutu te na otanga héritier watanabe leader na ngo sala ngana okende Olympia le 15 juillet na Olympia oui de Paris na obeta ba Canada Paris oui na pas tembe Oza tembe ke to obeta ngo au moni ba présent auto loba eza ba passer ba musicien Fali ba passer comment bango sko ba aussi des États-Unis oyo envisager te na envisager te po muta pesaka de anzele zara fe na biso mo pao fe na biso merci beaucoup
Merci beaucoup. Donc, héritier Watana Bebo, on a ma bête et un boulot de biso. Yo yebikaka. Alors, bon. Message à Souka, Manassé. Bato ba on a pour contacter Bagosa comment? Ouais, Manassé mente Luka Modric, attaquant des points héritier Watana Bebo, on peut contacter 080 donc plus 243 081 58 46 372 081 58 372 donc so bobengi wana bozwa pena Manassé ya mente tozwani ba news tokosolati na bakati ba WhatsApp ba Facebook na ndenga indusa leta motivation na bi ko sepeli lisimu zongo o sepeli maniki na mikili na bi bino tu bozaya ko sepela masala nga pekingira Mobwaki mama te. Ah, en tout cas, on a pas de problème. Bon, on a un maman. Pour ma maman, ne bozwanga. Ma mère, botalanga. Bozwanga, mon semaine, tu vas libre. Voilà, merci beaucoup. Alors, yo, papa, bato melisa biberon. On retanga comme moi, papa, te. Moza ma casse na melisa papa, bato biberon. Bon, te, ba papa, faut pas me la biberon parce que biso tout aux ba papa. Na ote retourne question awa. Na bato ba la polémique entre Wera na héritier. Olo banini na polémique wana. Non, le belo rotenali ba continuer pour na biso. Hein? Ba continuer polémique wana. Ba continuer polémique. Il y a héritier na Wera. Mais déjà ba on ba lukiango. Ba ne ba luki. Car bateau wana bazolo baloba na donc bateau to finissez bon biberon. Ah bon finissez maison mère biberon. Ici bateau belé biberon. Car ba ngote. Ouais, bateau belé donc retirer de ma baie donc mambo to solo là. Ba non mindonga la diamant noir ba ebiango. Bas Bwakela biso nanu, bwakela biso nanu, bwakela biso nanu, bwaka nanu. te nga ko bwaka ezaka mingi ba oh ya ye sondama ndazo kusife na kasika songo ama serebende baza kubange oyo miziki ya wate serebende fude wate boloke bango yo elela o mame ya yesu bana renaissance bazwango bana vita bazwango bana imana bana lipopo bana mazembe pa Moïse Katumbi chapwe pa ve na ngai bengi coaché apesi nga mikolo biyo mikolo to pesa ora AVC apesi bango su AVC Ndenge mabete talanga osa émission ota wapi na ndenge faute ya na ngana okota ba polémique te pona sala pe ba polémique te sikoyo balobi boye plata grand bon so bi grand mabe bon animateur dans le sens que maison mère est proposé yo talanga boye maison mère est proposé yo $10,000 qui en vacances na Italie après France après Belgique après zonga ba proposer yo 10,000 plata bon ngande naza boye na koza complexe mambo balarte pona utsangola deux fois na Watanabe na kena avion na kena jet na zongi na kena jet na zongi G donc j'ai suku na ke sous Olympia Paris et au sentir ba obina ba serebende donc marambo na zolo ba japonais ben ngombo ba yebia ouais des abiloko akati ba fortuna ngombo ba mambo ba lengombo to beta bango retirada na kati Olympia wana to beta bango accéléré Peggy Dibinga Cédric Ouattara na Paris Pongo Pontiac mon grand frère propre avec Yagi Malela Zamba Paris check fou nazoya check fou nazoya vraiment faut kanga bato wana na maboko to beti concert aux États-Unis musique obino boke beta na Olympia est-ce que fallait linga beta musique na Bruxelles ba combattre ba auto télémelaye pensez-vous réellement que bo beta non biso to beta parce que bino ba combattre baza ba ndeko na biso toza ba innocent na mambo tout et bon fallait za ba ndeko na biso te mais à beti na États-Unis te na biso ko na Europe na Bruxelles na Belgique non na Belgique pe to beta bana Belgique tozoya to beta merci bato bana on sa contact on sa comme donc nga vraiment numéro mingi ezara fa ba bengo journaliste à charisme ba benga onanu pona ngai na pesa numéro bi pesela boete ba benga onanu nga na pile na eloko sikati ba savourer retirada mingi de ba savourer retirada ba savourer album après tokuta na Olympia Paris Saint-Germain Junior Bongo Paris t'appartient Hervé Monza garçon d'élite merci bonne chance
Trésor Mbombo. Merci beaucoup na bato tout balade biso. Bon, suis presque exclusivité. Bon, moni ba droit de réponse, disons valable. Les musiciens héritiers Watanabe, Plata Manassé, oyo ba pesi ba réponse na bango selon bango. Donc merci beaucoup. Merci aussi à Héritier Watanabe, à patron à Bango, bonne chance, de Ebiga qui m'a malamu et Koko Mela Bango. Nous disons merci infiniment à vous tous, vous avez branché devant vos postes télévisés en train de suivre cet élément. Merci de la confiance Nabino, Solange Sompa depuis quelque part. Merci à toi. Merci à Nick, je suis Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada. Merci à toi, Préfimate, mon cher ami. Merci infiniment aussi à celui qu'on appelle Yves Malou Kinshasa Makambo. Et pourquoi pas, ah oui, elle reste l'incontestable, la femme aux classes mondiales. Et pour Chaye Mangenge, la mère Isbak, baby confort, 10 fois mis d'achati en koro, blaguité. Baloui, ba fan club, tout y a baby confort. Biso tout au côté quelque part. Ah non, il y aura trop de victimes. Trop de victimes. Donc, photo là, t'as ba polo, biso tout, ba obo là, t'as ba chemise. Mais, et ça la peine que non, bienvenue et pour Chaye Mangenge, la mère Isbak. Donc, il y aura trop de victimes et de morts quelque part n'arriver à Mokonzi. Donc, voilà. Merci également aussi à Enik, je suis Kakuji, à Madame Chagui Pierrette Bene, Tracy Pro, la même magie qu'à Claudie Diasouka, la mignon de la presse congolaise. Nicolas derrière caméra, donc merci à toi mon cher ami, on est là. Balanchou Magui la balançoire. Balanchou la balançoire. Batekindo ki baso minganga basali nini basali loroté. Avec les nababa baolia na butu kureke. Nana woyeb samnia ke kureke. Devoir à domicile. Boya juvénal. Ou baiser bembe. Boucle. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.